vois ici. Tu vois cet endroit? Ouais, C'est très bien pour toi. Non, mais si on prend le bonhomme de Junior. quitte sur mon chemin. Tu m'entends? Quitte sur mon chemin. Tu ne me connais pas encore. Petit, fais gaffe. Tu m'entends? Fais gaffe. Oyo bolie na bandeli eza makila na bino. Makila oyo anga. Siko nga utilité na ani. Osala misano mama, osala problème na comprendre te. Pas de problème. Po osala mabe, ndesi leki na yo za te. Ni na kipakote. Ngapi na kipako te? Misaka ye tabino yo ndio matata na yo. Ouais, akosa kati bango bata makasa moi. Mais pourquoi vous m'observez? Yo batira yo basapinere partout. Nakufa. Ana musique grande sœur na rato tambola alingi na ete alikoto. Mais conti. Mais c'est un samedi, c'est un week-end, surtout bitoto ba makolo ma beni alingi na ete bah vu que quand je suis avec elle, c'est moi qui décide. Elle n'a pas eu le choix que se soumettre à la volonté de sa petite sœur. Comprenez? Ouais, sûr, je peux imposer moi. Bon, tu n'as pas fait ma volonté ou pas? Parce que tu tambola, mais pour yo boya qui rend l'esprit de tambola. Tu tambola. Mais oui, elle est mal. Oui, elle est mal par moment, puis tout le temps, c'est pas bien pour papa marcher, maman. N'importe où nous tambola. Ah, puis toi, on a vu ce peu. Là, on a vu si grande sœur dans la tout tambola. Alingi na ete, alikoto. Mais conti. Mais c'est un samedi, c'est un week-end, surtout bitoto ba makolo ma beni alingi na ete. Bah vu que quand je suis avec elle, c'est moi qui décide. Elle n'a pas eu le choix que se soumettre à la volonté de sa petite sœur. Comprenez? Ouais, sûr, je peux imposer moi. Bon, tu n'as pas fait ma volonté ou pas? Parce que tu tambola, mais pour yo boya qui rend l'esprit de tambola. Tu tambola. Mais oui, elle est mal. Oui, elle est mal par moment, puis tout le temps, c'est pas bien pour papa marcher, maman. N'importe où nous tambola. Ah, puis toi, on a vu ce peu. Là, on a vu si grande sœur dans la tout tambola. Alingi na ete. Mal par moment, puis tout le temps, c'est pas bien pour papa marcher, maman. N'importe où nous tambola. Ah, puis toi, on a vu ce peu. Elle me danse sacré, c'est fine et éthique. Ces mots font rêver. Oh maman, comment de nous voir. La poutine dans les rues de Kinshasa, on entend son nom. Eh ben, Candy, lumière du Congo. C'est ma vie. Me danse sacré. C'est fine et éthique. let's go. Je vais Fierté du Congo, on chante pour toi. Pour toi. Belle art production fait grandir nos talents. Les orphelins au vent, tu tends la main souvent. Congo, on chante pour toi.
Bon, tout ça, moi, achat. Na bouffe, na surtout au côté à parler. On est là. On devait qualité la caméra changer. On comprend. On comprend. On qualité changer. Na coulé. So habito ngwe mobile place moko eza grave parce que yo linga mibali te. Olinga bana obiso to obota. Abimana moi mke Patrick moi na tinda ke so na ke tournage pas. Mais lelo akomelanga on dirait mutu moko ngane to so mobile moko to ngane to ba sur la perte blanche nde moko. On a problème ya ndako, on a problème à kolia, on a problème à futa au pakola, au mitika na kilo tu poses un problème à liputa. Au cas si le niveau mona ngambo. Tout le siga boto kuta to bête le roi même ça so dans la force tranquille. Oui, ça n'est de trop. Toi qui es dans la vie sur ce qu'on boit. Toi qui es dans la boîte, ce que tu as, tout ça là-bas réaliste, tout le monde a un sentiment. Ngaba bazobe yanga se tuba uta kuna te bongo bato ba uta kuna ba obeta mamba lukuta ko yo ka raté ke bato ba uti bo bazo puissance o iso libéré mais bato musu ba senga ba limbisa raté hein mutu musa tali bo choka ke makasi ba tali ba ba senga par na limbise na problème na été mais aroza sus na posa oza premier na été po ata se bo vani bo seka Aota babike o azana facilité au sala ngata mabe. Bonga monage ba no tinda ngai. Ko tinda meto mun ba. A monage. Te ko se mo moni so ko kati hypocrisie ya ngwana. O sala likampo na ko sepelisa mutu. Bilio ko nezaka malamu te ko sala likampo sepelisa mutu. So sala likampo sepelisa mutu. Yebaka ngo yo ko tika la perdant. Ah. O ko tika la perdant. Ko bagé non la reine, pourquoi au Seigneur qui parle fallait pas. Oh, fallait pas pour. Te non talisa yo. Na pas exemple. Tango baleki na tango moi si moko baleki na émission. On a problème ya ndako, on a problème à kolia, on a problème à futa au pakola, au mitika na kilo tu poses un problème à liputa. On a une question. Moi so na leki na émission tango fingi ngai. Abuza kana. Bazana problème à kabeto. Tanga bitambala. Aïe. Kabelo balaka bitambala na émission. Mama. So bini bosala ki fanatisme ngana sala ki fanatisme te. Ya fan. Ata faniko ngana fanité. Azafani ngana afanite o 7e bagarre te ngana ko tourner te na beta 7 ans na tourner raté na nous vivre on a sali combien des années on a tourner na société na Blora Belgique na nous vivre te pas sont sérieux sont réalistes aux hommes alors batika en tout cas tant o ya société mutako ya société de wana bango ne so be kirino so badaka ba Belgique c'était malekate nzamba pambola bino ne bukei oh Muto na TikTok na mi garçon na baba wana ba MC Baba. Ngaya kwa MC Baba. Okoba no lobano tina MC Baba. C'est MC Baba. Oh, ngaya legi na émission, c'est une émission moko. Mais bamba c'est nga 27 émission. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, fidèles internautes. Bon ce que c'est là qui amabe. Ozomon aki simoko boye kaka soso kisi wana melia en tout cas okoma boye aussi longtemps yo zo melano yango te mais ba pesi yo moi quelque chose pour le bela kisi wana ozo détruire les gens fille bandeko na yo ozo détruire ba famille ba te belé fille mususu alingi ne mobile te mais pas moni kaka na TikTok kaka non a tie page na ye ba moni ya bali bolingo so les até Ozomon au moins ba sala pas même concurrence car yelo ka bala kinga pe na bala D'abord envier libala. Bozo envier libala aussi longtemps aux en attend ko bala ti. Aux en a maîtrise à bolingoté. Poko bala lelo. Après une semaine 2 semaines mon bala relaxation ndengeni ala la libanda ndengeni azonga kareta. Tango ko supporter ngoto osani yokangisa koki. Onga nazonga na za ko tulate na zananu. Ozananu mais tango bazo lira lira groupe silaka. Ni ngoto alingi mon bala na te mbala na fika eleka philosophie libala. Et voilà. Atiki mobali alinga. Atiki mobali alinga kai. Pour nini pour mobali wana elaki libala. Mais aussi longtemps mobali o pas akini wana azuko bongisana pour venir na bango ezala malam. Pour mobali otagina na kuna zuma ko kite. Na ko kene ngulu te pona sepelisa moi sinanga pour alinga libala. Non. Ozomon. Yango mon ba garçon belé ba kombo no simba ba kisi. Atali boye kisi ko ba senge fo lexa moi si aza na shota ko tala babia o na linga ke mingi na linga o na bala. Mobali na ngai tuzalaka na bien. Ne comprendre te akio bala moi si mususu. O mo sango ta kufaki. Ozomon pour nini ba vie auto comme nango ya pressé. Ba mona nga na otambola na jupe. Ba mona ngai ngam na sali boye nga. C'est bien bon ko tambola na yango ezami tuka.
faut totambola na on encore tant que moi na nzambe Voilà. mais totambola na balolenge ya mabeti donc voilà. Voilà, merci beaucoup, c'était Magan, c'est tout pour le conseil. J'espère que vraiment au continue à bandar on Ozomon. Bon siko soki nga na yebi ke na koka na ko sona te ko lobate na ko provoquer mutu te. Et peut-être dans un influence. Non, tu seras pas influencé de tika bijou na makambo wana voilà. Lokolo yebi makambo wana ezeki na bongo te alors tika ye na makambo wana kuna ba informa batu ba uta kuna te bongo batu ba uta kuna ba obeta mamba lokuta koyo ka te ke batu ba uti bo bazonga ki bo basalaki bo non kandi azana tante ya kovanisa mutu ko isa mutu ke non tu vas venir bo mona na ba vidéo ti to longola ki ingratitude le ko to sala nga pasi yango wana qui ingratitude na lobi te pona la reine nazo ba pona biso nyonso ba artiste comédien que mutu asali yo bolamu lelo soki mutu wana zuma faillite elingo otika mutu wana non ce n'est pas bien mais to lingana kana vrai amour to se soutenir na bolingo solo o comprendre tozo landa mutu moko par intérêt soki intérêt wana pe longwe o boko sala bonga ndi ba sala belle vie ozo mon oui mais yoka monde bébé chéri bébé na Diego nangai monde vivra na intérêt balobi kuba dilanga kuba sadilanga kuba dilanga mais yoko sala musala po yibate o sala musala pe mona na miso abatu na tu so comprendre ngai so moni ke no musala o ta mususu ezo pesa susu te o sani o bundina na deuxième musala ozo comprendre bi ka musala o lokole o ebisela ngambongo ebele na bunda na côté kuna soki o epesi lisusu na o continuer na ngai ozo comprendre elingo lo baka te ke soki ba permission be mususu mutalobi ke no ah je m'excuse ba pesa na mutu mususu asa el kambosa ali yoko longo bi yoko sibika non. Mais c'est comment expliquer bateau va défendre une émission na habité aux belle vite mais peut-être vous avez peine proche comment on habite peso ile te nga muta défendre nga te le ba parmi bateau ba finga ngai nga na muta défendre nga te nga moko 7e et tout le monde défendre nga moko na défendre parce que je suis mémé na za maman famille bota ya ngona lobi ki hypocrisie te ko cha bijou la reine était non seulement ma belle vie très bien non seulement ma belle vie ko cha bijou te tika bijou vendre et tout ça par rapport à te on habite tika na vendre tout seulement ma belle vie très bien ya ngona to loba awa ke ingratitude des amalamu te cause la ingrate ce n'est pas bien pour le coup ba tchanga na film iti ne sali ki na tika mutu wana da suna mutu wana te non ce n'est pas ça le problème bon mais ça que linga mutu na bolingwa solo tant zo le ayina belle vie cause za la rayo wana lo ba makambu Jérémie Nzambe likolo au nom de Dieu maman nga na sama bébé mambo Jérémie aibisanga parce que belle vie azaki ko privilégier yo décor keye azaki ko tchaye na film ceux qui yo ont empêché il y a Jérémie envers belle vie et Zalarawana azaki na belle vie azaki ko considérer était azaki second plan na yo ceux qui yo ont empêché Bweba ko kabona malembe te. Pourquoi ceux qui langage o na okango mingi? Pourquoi ceux qui bato asila ba fingi bino bosaka ba vidéo te bolo bakene na muto azotinda bino. Mais bobo kabwana belle vie. So ko ka mutenga kabwana belle vie banzi muto mo ya belle vie to muto mo alobi la belle vie alobi ne likabo komi na muto azotinda bino bo accusera belle vie injustement pourquoi? Oza mobali tikende. En plus tu vas être bosaka ezara nzonzingi. Oza libre et oza théâtre partout au lingiza mobile. Mobile a l'ukaba manigance te. Mobile a l'ukaba l'on dans camarade dans Jérémie, l'on n'a pas X, l'on n'a pas Y. D'accord. Nandimite koza na injira sika oh yo yo finga belle vie. Na rappelo benjira belle vie. Songi. Afuta rabatu. Atinda batu ba finga batu. Lele. Moi, abotro libala batu. Deuxième femme. Baba ngene mako poussière. Nyoso ya mabe. Babi manaye na ki kimpese. Nyoso wana c'est belle vie. OK? Tu peux partir calmement. Tu peux partir zamobali. Faut que mon esprit nanda mabe te, esprit ya gesho. Esprit ya Piron Dombasi.
mobali ata ya dacosta mobali asala makelele te yeba ko gérer ni agitation kende na yo kende tika Bellevie aza mutu mabe Bellevie apesa ko poison tia Jérémy na tikala ozana poison te Jérémy soka yo kinzoto bien te jote ningani ba mo ami tia poison nazoka bien te on dirait ba tielinga poison bosala ndeni po batia no poison boza mabe bokindi un jour l'avenir nous donnera raison bye décor au décevoir nga soki lelo Jérémy ayina Bellevie cause ezalaka yo wana oloba makambo Jérémy nzambe likolo au nom de Dieu maman nanga na sama bele mambo Jérémy ayebisanga parce que Bellevie azaki ko privilégier yo décor keye azaki ko tia na film soki yo oza empêché en ya Jérémy envers Bellevie ezalaka wana azaki na Bellevie azaki ko considérer yete azaki second plan na yo soki yo oza empêché boye ba ko kabona malembe te. Pourquoi ceux qui langage o na okango mingi? Pourquoi ceux qui bato asila ba fingi bino bosaka ba vidéo te bolo bakene na muto azotinda bino? Mais popo kabwana Bellevie, so bonka mutenga kabwana Bellevie banzi mutu mo ya Bellevie to mutu mo alobela Bellevie alobine likabo komi na muto azotinda bino bo accusera Bellevie injustement. Pourquoi? Oza mobali kende. En plus tu vas être bosaka ezara nzonzingi. Oza libre ya osa théâtre partout au lingiza mobile. Mobile aluka ba manigance te. Mobile aluka ke lo non dans camarade dans Jérémy, lo non ça pas X, lo non ça pas Y. D'accord. Nandimite koza na injira sika o yo finga Bellevie. Na rappelo benjira considéré et pas ya mwana nae Bellevie bandeko place bazo considéré yo place bazo peso respect okozalaka toujours la bienvenue soit les bienvenus mais esi ko yo oza considéré te esi ko ba respecter yo te yaya ba considéré yo te o kendendeni o kendete parce que considération ezate respect ezate alors bango balongi mission na bango eza accompli parce que ba koti biso na kati ya distraction regret na nga yangwana namoni ba message batu balobi que non en tout cas ma Esther bela vraiment faut à réagir bela fois même ma dossier au na justice bela faut à salabwe bela fois kangisa bandeko diffamation ezali oui mais tant où y a kokende na justice ake ko porter peut-être décor plainte azana preuve mon côté o ezo funda ke décor azana un décor mutalobi décor asali boy bande konangaye bon mona te que non e ko kitisa susu mama na biso parce que y a même pas une semaine kaka na courant ya ana de pana masuki de pana maboy na ebike ye oyo bosani kombo c'est pas na masuki ebite na bosani na osola na yo menina swamba na osola seke ngamna osola solo la biso abenga batiwa donc aleka kutla ye aleka na ba emission potanga buzoba mais ayebi ba yo yebinda ko ba kelo kota potanga buzoba a pota buzoba be ba kota suka a solo la ki abi papa mwana na yo ye mutano loba na biso boye donc abeta masolo moko ya lokuta mais sikoyo ne sikoyo akobima sikoyo na poisa omoni muta calme calme mwana malamu calme ozomona azobima na poisa nga na okaka bato baobenga soki telela oyindela so okebi te okufela mpe awa otelela oyindela soki akebi te akufela kaka zina wana maloba zina donc zina sikoyo eloko nangi na comprendre nangi na mekana okomi tuna mwa mokie use artiste obomba vie privé na bino en tout cas bato ebele bayebi ete bato ebele bayebi na bango neti nga nayebi ka mpona azalaka koto yango na moi nayebaki bato ebele bayebi te mais comment yo kutu oza star okobima mpe olobi n'importe quoi et tout mais comment yo osali yango te ye asali yango
eloko nini ezoleka na kati wana nga na mwana nzambe ozomona na mwana nzambe na bakimia nyonso yanga na mabe nyonso babimiselanga yango mosiko nzambe na likolo Jésus-Christ de Nazareth abite mwana nga nyokwami mingi nakotika aka mwana nga nyokwama bongo te naotina siko molimo na nzambe akota asala makambo na ndenge na ye omona no est-ce que nga nakoleka na émission no bakeno na ndenge bato bayebisanga keno alobi keno oui c'est normal okoyeba na okombo te okoyeba no mpe kombo te problème eza te problème eza te mais ya kobude ke nde nayoki babi ke asala alobi keno soki asala erreur kokuta na artiste moko boye omoni problème mosusu eza soki aza na misala ya maboko esenga aire moko ndenge wana pedre mpo nzambe amutosaka na eti omoni nzambe mei naswamba nzambe amutosaka netabundela biso na ofula mokuke na aposa ofula soki ifo mokenda ye musike faloko okota te okozwa eloko mote yango oyo nyonso yanga nzambe azongiselanga yango nzambe azongisela zena yango Joachim Konde bourse de Bruxelles yayo yango wana Abdul Mazama bokulaka kota suka kwa yo yebi et Ange Bolia babi kabelo wana besoin kabelo nyonso luke Ange Bolia donc voilà quoi babi fa ya basket ko isa mo kino Kovo d'or voilà quoi siko na tuna bo est-ce que yo pe oza ya ko yebi déjà que mobile no pas un musicien azaka musicien ou a commis ok baleng ba c'est là Zé. Ça va bominga. Mais na swamba. Oh bominga. Oh bonde tozota la maramu. E oh bominga yi. E te mena so bominga. E ite bominga. Oh bominga. Pardon. Wana nine. Wana jora. Wana za komi nine. Alors bien ça musicien, ce qu'on a dit na yeba. Yo mtu vanda na yeba. Aza musicien ya mokili to ya nzambi parce que Unanga non na yoka tanzembo ne mote. Je sais pas soka ça yemba. Nanga na yeba po mbala liboso na yeba kaza musicien. Peuple faméloise, aujourd'hui nos voix s'unissent pour célébrer une femme d'or, une femme qui nous enrichit. Maman Bellevue, ton écriture est une lumière. Tes histoires sont des chemins qui nous apprennent à vivre fièrement. Tes séries sont des trésors pleines de conseils et de vérité. Tu nous montres comment aimer, comment pardonner, comment chercher Dieu, comment travailler avec dignité, comment avancer sans tricher, sans jamais abandonner. Pour nous tu es une maman, tu es une enseignante qui parle avec douceur. Tu es comme un pasteur qui nous guide avec amour. Maman Malongui qui nourrit nos âmes chaque jour. Nous, peuple famélois et faméloises, nous te dédions cette chanson d'affection profonde. Merci pour les belles histoires que tu nous as offertes cette année. Des histoires riches, puissantes qui nous ont transformés. Nous remercions aussi tous les artistes de Bellevue TV, tous les talents de Bella Production. Tes enfants, tes collègues, chaque personne qui travaille avec toi. Ils nous donnent tant de joie, tant de beauté, tant d'émotions. Et comment oublier Papa Dani, le manager le plus compétent, celui qui t'accompagne avec loyauté, force et intelligence. Papa Dani, nous t'honorons, nous t'admirons. Maman Bellevue, tu as touché nos cœurs, tu as changé nos vies. Tu as consolé les blessés, inspiré les jeunes, éclairé les parents. Tu as fait de nous une famille, une vraie nation d'amour.
Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta force, ta patience, ta générosité. Merci pour chaque parole, Chaque scène, chaque message. merci d'être notre maman, notre guide, notre fierté. Aujourd'hui, le peuple famillois et familloise chante d'une seule voix. Maman Bellevue, nous t'aimons, nous te célébrons et nous te dirons toujours merci. Maman Bellevue. Toi qu'on appelle Maman Malonque, la poutine de l'écriture, Maman Akoma Koma, l'aigle suprême, le bic rouge, tu es la plume qui éclaire nos vies, la sagesse qui parle à nos cœurs. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Familioise. Famille oh là là. Famille Bota pour ça va sauter. Tellement bien que. Ah, la surprise de la famille Bota, c'est oh là là. Oh, quelle surprise, mon Dieu. Ça me crache dans le cœur. Nous, peuple famillois et familloises, nous te dédions cette chanson d'affection profonde.